Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Vous quittez. Vous yoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo ratarate. Ya on a bien yo. Jima mukende. Oumela. KNB Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a terre envié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline donc Kardashian isongolo bisous bye bana kin ke bana jago zape so kuta nango KNB Telema qui chasse eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Et c'est un mingi qui présente les bino édition à Mokolo Lelo balandi nyonso magazine Kinshasa na biso et continuer toujours pour informer bino mais qu'on peut savoir une vraie réalité à Kinshasa. Tofo mon édition na biso ya Mokolo Lelo na ministre ya communication et médias David Jolino Makelele asala ki mise au point moko lelo jeudi 6 août 2020 sur la contestation autour ya conflit frontalier entre RDC na Zambie et salamaki lelo na ba 12h heure de Kinshasa et sikawa pia sola ki na presse. On a rappel sénatrice Francine Muyumba autaki ko exprimer indignation na ye na sujet yango. Tokozongela yango na ba édition o ezali koya Union pour la nation congolaise INC na Mukuse ba ko manifester le 7 août jour ya audience ya procès en appel ya directeur cabinet ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Union pour la nation congolaise INC na Mukuse a annoncé qu'il a manifesté le 7 août oyo na ville ya Kinshasa. Marche yango ekobanda na siège ya parti na bango oyo ezwami na avenue de l'enseignement na commune ya Kasavubu ekokende ti na rond-point Mola ya commune ya Bandalungwa. Parti oyo ya plateforme Cap pour le changement cash na Mukuse alobi ke ako marché pour na ko soutenir état de droit pe ko exiger justice moko équitable pour na acquittement ya président na bango Vital Kamerhe. Aimé Boji Sangara Oyo Azali secrétaire AI à UNC a saisi ça qui déjà depuis lobby mercredi 5 août 2020 gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobila pona yango kasi vendredi eleki cour de cassation a décidé que directeur ya cabinet ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atikala nanu en détention na prison centrale ya Makala a refusaki encore une fois demande ya liberté provisoire na ye oyo a kotisaki. Audience en appel ya affaire principale ezali prévu kaka le même jour wana oyo parti na ye ko marché na cour d'appel ya Kinshasa Gombe. Dossier à suivre. 12 signataires y a appel y a le 11 juillet 2020 ba proposé que ba exclure ba personnalité nyonso oyo ba participa ki na ba élection y a 10 ans passés. 12 signataires y a appel y a le 11 juillet 2020 bazo continuer na ba consultation na bango na même sujet kaka ya réforme censé ko bongisa nzela pour na processus électoral transparent paix apaisé na horizon 2023. Sur le plan organique, la personnalité Oyo va proposer notamment révision ya loi portant organisation et fonctionnement ya CENI. Va proposer les sous-souké, plénière ya centrale électorale et à la supprimer. Na ba recommandation na bango va souhaiter que composition ya bureau ya CENI et à la réserver na représentation moko paritaire ya 3 partis, c'est-à-dire société civile, opposition politique et majorité parlementaire. Chaque composante est à au moins 4 membres na kati. Ba si gérer les sous-souké, ba personnalité oyo nyonso a participé déjà na ba élection au cours il y a 10 ans oyo eleki to oyo ba exerça to bazala na ba responsabilité ou bien bazala ba partisan ya ba parti songoloto pakala bazala exclu na kati ya processus oyo. Ba personnalité ba proposer que
ba confier mission ya désignation ya président ya CENI na ensemble ya société civile kasi kakate na ba confession religieuse ndenge loi organique et loba par rapport ya ba modalité ya désignation kutu ba suggérer même na répartition ya ba poste yango na CENI. Balobi boy 1 président société civile, 2 vice-président azala na majorité, deuxième vice-président opposition, troisième vice-président à la majorité, rapporteur à la société civile, rapporteur adjoint majorité, questeur opposition, premier questeur majorité, deuxième questeur société civile. Ba question mususu oyo pe ba insista ki na yango ezalaki mingi sur financement ya CENI. Ba personnalité ba proposer que ba rendre publication ya état financier trimestriel pe na revue semestrielle pe bacha yango na charge ya cour de compte. Après ba consultation nyonso ba proposition wana nyonso selon bango ekozala présenté na Assemblée nationale tango kaka rentrée parlementaire ya septembre ekosalema. Kinshasa et l'équipe partout. Bakina ba fustigé comportement ya mibali oyo bazalaka soki alingi a voyager ako assurer mwasi na yeke soki azongi akobala ye kasi soki akei abosani ki atika ki mwasi. Reportage ya Miti Mafuta. Ba couple mingi ezalaka soki mobali alingi a voyager okomona akobanda kwa assurer mwasi na yeke mama ofanda kimia soki nazongi na koya kobala yo. Kasi soki kaka akomi na mboka mususu abosani ki atika ki mwasi awa na Kinshasa. Toyebaka te soki ba promesse wana ezalaka pona no akomi na mboka mopaya te to po azotala ke mwasi na ye atikali ye moko na Kinshasa. Na yango totunaki na ba jeune fille soki lelo mobali na yo alingi a voyager eki asire yo ke mama vanda kimia soki na ye na kobala yo okozela ye to okochanger makanisi. Nako patienter. Pona patienter pona ebi mobali na nga lobi na nga akeko luka pona patienter. Mais faut te utaka mingi de pas mobile tant moi ça patienter mobile sika ke akeko puta na tuna mwasi moso ya l'équipe ngai azuye abandonné bengai ngai pe moyen na vani 2 ans 3 ans ah papa na ko mobile abenga te atinde loko moko te zadi na moni si mobile za na bolingo na ngai te bato ba bebi saka mingi bolingo biso basi to kana patience mais bato ba bebi saka mibali ce mbai na nga voyager a promettre derrière au balanga faut la paix voyage yango soka voyager ki alinginga na mtema moko na ko patienter ata pendant 10 ans to 12 ans c'est la monnaie car 12 ans zoya te na ko sala choix na ngai bonga na ko fanda ka bongo te ça dépend ya motema mobali de soit linga na mtema moko na ko patienter mais c'est la monnaie que ba délai l'équipe ba 10 ans ba 12 ans na ko sala nga choix na nga musu. Bon, ce qui me baille l'angai, tout ça qui n'est bien. Attaquer, attaquer balingai, attaquer assurer ngai l'autre côté. Mais comme de vendre qui bien à mobile l'angai, le bail abananga ne ma bé. Mais n'enga qui a quelque luka pour la biso bibale. Na cause la mobile l'angai, c'est rien sans koya. Ce qui a baninga ma bé aligné moi si kuna. Wana n'enga na cause la paix, n'enga na chemin na musu. Mais ce qui assurer ngai te. Na cause la mobile l'angai kaka, c'est rien sans ya koya. Onga ngalo bangwana mwasi faut patienter faut za la motema munene mobile ngalo kwa mwana na passe na bisengo mbala leka mwa mke biso do botaka ne mibali faut kanga kaka motema ko za mobile na yo mba mpema na patienter to na moni mutu kota kei to zani a contact benga na chaque jour na mona na moni clair aza clair vers nga malgré ça voyage to solo la bien tiki nga pe na maboka famille na ye to solo la bien so pe zale otine langa eza pete to solo la to zale même moral wana patienter mais so ke ina tiki nga ka o asirenga nga na munoko o leo mote ke la ke o bala nga papa no patienter na bongo te mobile pe pose a sérieux kwa mibali bino ba na mino batute o ko asirenga tango ko makuno ke mona o ngai sute o kuna alenga na tike na ka bonne o ko mapini ka quartier et simba tena ngala wonte bakoma ya quartier te soki penda aza mobali malamu ake ko luka ebi ka yo zwanga no zela nanga e vieux na presete mais o tikinga boka nazo zela inane na zeli 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans et na yo koma ya quartier ba yo pesa nga kombo
wana ozela te wana ochange na moki mwasi nde toyobe tolingana na bolingo mwa apele mobali esalaka bien obenga nga na ntongo obenga nga na pokwa wana nyonso aotanga mpe nga na assurance po bino mibali bana bato makambo ebele akokende mpe na bula bieke nake koluka mpo lobi nabenga mwasi na nga to nabala mwasi na nga ntango akoma kuna ke susu aluli su mosusu nga na tikali na espoir ke bobala oya kuna yake abali aboti makambo ebele esimba te. En tout cas, bandeko mibali boyeba ke bolingo basakanaka nango te ntango ozwi temps ya kovandisa mwana ya batu po azela yo ke okobala ye soki ozongi kasi osaleli ba promesse na yo te eza kitoko te na place ke olexela mwana ya batu temps pour rien tika ye abala na ye mobali mususu Kinshasa eleki partout. Coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso Jimou Kendi a dévoilé programme ya sika coaching na lingala pendant encadrement ya jeunesse bolanda kango chaque jour na 21h juste na chaîne YouTube Jimou Kendi les coach. Ba séance oyo ezali plus pour vous motiver, vous booster et puis pour na contribuer na développement personnel na bino. Souci na ngai ezali au changer manière na yo voir les choses, au changer manière na yo de vivre. Tika komi mona selon ndenge bato aza kotalela yo mi mona selon oyo yo lingi kozala mais yo zo sala eloko teka ko critiquer bato ba progressa o bato ana ba mbongo na bango eza suspect e bongo yo kozanga no ndela suspect te yo pe kozanga no ya suspect o ba simba yo po ndiro simba ya ndozanga non il faut pas kotala bato na sens ya ba stéréotype na sens ya ba mabe. Mais linga bonheur il y a bateau sous ne tolobi donc ba riche topé bateau à succès baza la rapidité d'implémentation il y a qu'on s'adapter dans la situation capacité à passer à l'action rapidement et puis pas valoriser la temps na bango non c'est ce qui est comme bon matin qui t'a dit ça c'est faux et archi faux et puis ce sont des paroles 80% va chrétien à RDC ce sont des paroles il y a côté les mela il y a qu'on sambela il y a qu'on pas mela Congo nangai tokobonga ebongela mutute ebongela ndeyo prendre conscience ya vie na yo yeba eloko nini olingi yeba eloko nini olingi kosala pour progresser si tu fais un match à foot et que biso gagner nécessairement bino pour perdre mais ce n'est pas ça dans la vie on peut gagner ensemble dans la vie et ça terme au bazolo ba gagnant par collaboration na ba coopération au ba benga rasiko. Mais maintenant quand tu vas en business tant OK au collaborer il faut là qui ça interlocuteur na yo o ya ko gagner o la qui fait o yo ko gagner zala na mentalité ya gagnant pour ne rien perdre. C'était Jimmy Mukendi le coach, votre frère, juste pour vous booster et vous motiver. À très vite. Bakina ba fistiger comportement oyo ba homme marié mususu bazala kanango malgré abala kasi a continuaka toujours ko bimana basi mususu libanda mitima futa ndi a signer reportage oyo. Lelo na Kinshasa ba homme marié ming ba préféraka na bango soki aza na mwasi na ndaku il faut pia lukali susu chéri moko libanda. Toyebaka te po mama na ndaku azotia à l'aise te ponde balobaka ke mibali batondaka te boyoka population ndenge ba répondre sur comportement oyo. Donc la plupart ya mibali oyo bazalaka za na mwasi na ndaku azosala pe libanda en tout cas nazopesa conseil parce que charge nyonso wana ya koinoke oza na mwasi na ndaku oza su libanda ozo micha yo moko tout d'abord na échec parce que ndaku ezozela yo futa makambo ebele ezozela yo ya responsabilité no ya ndaku siko komona kenoke ozosala oza na kati ya ndaku ozosala pe lisusu ozosala pe kinumba libanda. En tout cas, ba malheur oyo mona ke komelaka bato mususu na vie a se retrouver ta na loko moko te ezali o wana. Donc nazo senga na mibali o bazalo kolanga basala nini ba changer à travers un comportement wana. Eza nango comportement moko ya mabe. Kwa nini? Yo yebi ke oza déjà marié, oza mwasi na ndako. Nini otinda yo OK ninga su libanda. Eza normal te. So tali mingi bato basala makambo wana eza bato ba irresponsable mutu oyo ayebi pena vie na ndenge ezokende te
oyo ayebi kosala pena makambo nyonso ndenge esengeli te po mi protéger na vie lokola osi olingi déjà mwasi moko otie na ndako comme mwasi no ya palais mama bana na yo ifale ozala na ye moko ti na suka na bino po bosinyaki déjà manda na ye ya keno ntango bobalana bokozala ti na seko. Bon, eza mabe parce que l'état oza déjà marié okoki kotriche sous libanda te so ozotriche libanda eza bien te ntango ozwi deja mwasi otie na ndako akomi deja mwasi na oyo ya ndako confirmé l'état ke odépensele mbongo jamais okozwa lisu baengagement ya koenvie basi mosusu ya libanda parce que avant otia wana na ndako otalaki ke azomérite déjà soki omoni ke améritaki te pourquoi otiaki ye na ndako oza deya marie oade na mwasi na ndako comment ça fait-il yo komi susu koluka koke otriche libanda omoi teke eza bien te parce que soki omo otriche na libanda seke oyo obalaki aza bien te to ndenge nini eza mabe na contexte mosusu aza na raison mpo na nini mpo basi bakese nini okozala na mwasi mosusu azo-obéir yo pena na ndako te c'est très difficile mpona ke mobali ya mwasi ya bongo apesa ye fidélité nyonso donc mwasi mobali azomema ye na sens boye na droite ye azokende na gauche à chaque fois donc akoki biloko ya bongo ekoki kobeta so ebeti bambula ebele wana c'est par là que mobali azobanda sikoyo kotriche c'est parce que ye mwasi na ndako ase aligné lokola basi basalignaka na ndako te aza soumise te na libala mais soki mwasi aza na ye bien eke mobali azokende azotriche libanda en tout cas ça je condamne ça ezali bien te mais soki omoni mingi mibali batrishaka libanda ezali mpona fota basi na bango basi bazonga nsima batala ebele bango nyonso te me ebele ezalaka mpona faute ya basi na boyo soki pena yo mwasi oza bien na ndako jamais mobali na yo akopréféré mwasi ya libanda seke yo oza na makambo moko il y a un ça ne va pas epana soit bizaleli soit donc il y a seulement une chose qui ne va pas bien. Bapapa oyo bosalaka boye botika po tango bobalanaka ezalaka pour le meilleur et pour le pire. Ceux qui ont remarqué maman na likambo moko ya mabe fandisa ye bosolola bino pe ba mama bomituna ba question pona nini papa akomi kotricher soki osalaka likambo moko ya mabe sepesaka papa te peut-être yango nde etindaka ye abima libanda tika po tango mosusu soki ochange akozonga na ndako pe bokozongela bolingo na bino ya malamu. Kinshasa eleki partout. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Totunaki na population soki ezali na mabete ko kabela mobali oyo esi bokabwana kala mitima futa na Hervé Zaka nde basigner reportage oyo. Basi misusu bazalaka na comportement okomona déjà akabwana na mobali kala mais azo continuer toujours ko kabela mobali yango. Tokitaki na terrain pona koyeba soki eza mabete ko kabela mobali oyo déjà okabwani na ye. Ko kabela mobali oyo bozalaki na ye bosi bokabwani pona ngeza problème te so ezaki to kabwana ki na ndenge ya bien. Et puis eza na ba bon souvenir o nga nazana ngo par rapport na ye soki lelo nga nazana ngo na okabela ye na mona ngo mabete ko kaboneza te ke bokomi binemi so bokabone na bino bon terme botika na bino bami eza mabete ko kabela ye bon muta na ndenge na ye o akotrouver mabe peut-être na mutu ngo bakabona ki na ndenge moko mabe yango na osepela te ke na sima kabela ye mais soki ezaki bokabone na bino bien oza pe na ba bon souvenir o ya salela ki yo nga jamais na boya okabela mutu ndenge wana surtout kuta nazana ngo na okabela ye na boya te mais na ba o bazaki a vivre ki na mutu bazaki na ye bien bakabona bon terme lobi azana eloko boyi ko kabela ye pona nga na mona ngo
eza bien te batika système wana. Oui, eza normal okabeli te poani aza mobali bozalaka na ye nde bokabwani so ozala nango asengi okopesa ye kopesa te poani bokabwana na bino déjà mais connaissance bozalaka nango na ye soko kuti na tango apasi fo ede eza nango mabe te conseil na ngana bapesa pa bandeko ezalaki azalaki na mobali moko bakabwani akomisi enemi akuti na tango apasi abwe ko ede ou bien aseki eza pena normal te soko kutani na ye mutu bozalaka na ye na tango apasi ede eza mabe te. So naza na ba moyen ezali na kokabela mobali na soko tofandaki na ye malamu pongo so tofandaki mabe na kabili na okabile te mpona kokabela mobali eza malamu soko okabwani na mutu na ndenge malamu fo okanisele kaka soki akeleli mais so bokabwani na ndenge mabe okanisele mpona nini. Bon, eza yango normal te ekoki kozala pe normal puisque ya sungaka ngai ta nazalaki na ndako na ye lelo so tokabwani ye aza na mbongo nga mpe naza na mbongo nga mpe funa sunga ye eza yango problème te nakopesa bango conseil eza mabe te soki moninga asungaki yo ntango moninga azangi yo komi nango fu kosunga ye puisque eza nango mabe te. eza nango mabe te kokabela mobali oyo bokabwani na ye kaka ndenge balobaka après l'amour c'est l'amitié soki boza na bino na baide ya mabe te entre vous. Kinshasa eleki partout. Population va condamner comportement oyo bapapa mosusu bazalaka nango ya kobimaka na basi ya bana bango mitima futa na Miriam Makala nde basigner reportage oyo. Bapapa misusu bazalaka na comportement ya mabe okomona mwana ye ya mobali ya présenter mwasi me akomi lisusu kosepela na mwasi ya mwana na ye okomona akomi tina kobima na ye comportement oyo esepesaki bakinywa te boyoka ndenge bareagisaki likambo wana question ozotuna esamaka mpenza mingi te me soki ekoki kosalema nango mpo na ngai eza abomination. Mwana za mwana papa akotikala papa soki demo ekokotela papa ou bien mwasi un jour na ya kokuta bango en fragment délit mais à mon sujet ça ne me concerne pas, ça ne concerne que la famille, c'est une abomination, une inceste donc c'est un problème irréparable, on ne peut pas réparer ça. D'office, la femme doit partir, mais mon père va rester. Selon notre coutume, naïebinanga que moi si à jamais pour pousser na kuto à 1 mètre na papa. Ce qui papa zoloba moi si à moi naïe à jamais qu'on pousse peut-être pas même pas à 2 mètres, ça je le signale parce que j'ai déjà vécu ça. Mais ce que moi dit que moi si comme ko pousse na pembe na papa bon na yebite toza kati ya Kinshasa bakutime eza na ngwe belé et koki ko sala mpe na bakutime mususu mais onga na yebi papa soki amoni mama bokilo na ye wana akomi pousse pembe na ye fo ayebisa ye autant tout comme soki mwasi amoni papa bokilo akomi pousse na pembe na ye fo ayebisa ye autant. Là ce que moi je peux dire là-dessus c'est ça. Ngai moko nakuti papa na ngai na mwasi na ngai na intention moko ya mabe. Bon pona ngai papa akotikala ka papa nakosala eloko te puisque ngai naza mwana ye aza papa. Peut-être kokozala démon moko nde envoûté po asala biloko wana mais esalimaka mingi epa na biso te. Bon soki nakuti ke esalemi bongo papa akotikala ka papa na ngai mais nakosala ke nazala distance na papa po moi respect ezala. Bon pona ngai conseil nakopesa conseil mingi côté ya papa puisque papa aza moboti tokolaka eyaka na moment moko papa akomi komona mwana ki akomi mukulu papa pe azotosa mwana pe azoyoka oyo papa azoyebisa ye mais soki ekomi akino okuti papa na yo azwi mwasi na yo soit
okutaki bango na intention moko ya mabe conseil na kopesa ezaka ke non papa amitiaka place na ye yake naza mwana na ya mobali mwasi na nga mpe aza mwana na ye ya mwasi akoki kosala biloko ya ndenge wana te mpo na ngai soki esalemi bongo akosala nanu mwa distance na papa mpo tozala na ye pembeni te. Donc nalobi te ke eloko oyo eza malamu kote mosusu na kutimi mosusu na bakutimi mosusu eza mabe bakosepta yango te neti kutimi na ngai o ngai nazali vraimen ekosalama te eza vraimen mabe eloko asali te eloko abondoki mais au cas où eloko ndenge wana esalami nakopardonne papa na ngai mais ngai nde na mwasi na ngai tokozala lisusu te comme conseil ezaki na papa oyo banviaka mpe balingaka basi ya bana na bango vraiment eza malamu te baza ko faire blesser bana na bango intérieurement même ici na kolimbisa o mais na koyeba ke non totikala na problème moko non so na ngai na papa na mwasi na ngai tokabwana ezalaki suite ya papa na ngai donc po ekoma te papa kosalela yango te. Comportement wana ezali malamu te bino bapapa oyo bozalaka na ezaleli ya kolula basi ya bana na bino botika po mwasi ya mwana na yo azali bokilo na yo donc bapapa bokilo bochange kote wana Kinshasa eleki partout. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Bozala ki tellement ebele ya kolanda magazine Kinshasa na biso kasi comme na suka soki bosepela ki na édition mokola lelo popesa merci na équipe rédactionnelle Mobimberka ni be mitima futa ndi azaki na sima caméra na tonsiata na réalisation pe coordination ya Dimu Kenzi kaka ndenge to message ko saka bino botika ka toujours côté pe branché na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino